Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bon début du week-end, Balagnon, soyez info, l'ingala, journal peuple pour tout fond, bassin, pour notre hôtel, Sabino Dengo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayamba que jeudi 30 janvier, la cité, à Union africaine, ministre, il y a Europe, il y a Affaires étrangères, il y a France, Jean-Noël Baron, Oyo, Ayena, RDC, Nassima Yamasolo, Oyo, Betamaki, na téléphone entre président et à RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, président et à France, Emmanuel Macron. Il reste ma pindem. Jeudi 30 janvier 2025, na cité ya Union africaine, chef de l'État Ayamba Kibongo Jean-Noël Barrot, Oyo Azali ministre et Europe, ministre des Affaires étrangères ya France, na suite ya série ya ba communication téléphonique Oyo ezwamaki mikoleleki entre chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona Emmanuel Macron, président ya France. Na masolo na bango Oyo ezalaki bongo plus d'une heure, président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo expliqua que situation Oyo ezana mboka yango ezali marqué na pillage ba ressources naturelles pe massacre ya population pe ba violation moko ya ba droits de l'homme. Chef de l'État atalisi ba regret na ye na suite ya incident malheureux Oyo iuti koleka na ambassade ya France na ba manifestation pacifique Oyo ezalaki organisé le 28 janvier 2025 na ville ya Kinshasa. Membre ya conseil ya sécurité ya ONU azape na droit de veto France akani comme ma soutien moko ya malonga et pa ya RDC na ba dernière réunion Oyo euti kosalema ya ba Nations Unies Oyo ezalaki consacré na situation sécuritaire pe humanitaire na est ya République démocratique du Congo mingi penza na province ya Nord Kivu après invasion ya ville ya Goma et pa ya ba troupes rwandaises. RDC azali kozela ba action moko ya makasi pour na commettre fin na crise Oyo. D'autres cas, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a solo la qui jeudi 30 janvier na cité ya Union africaine na kokis ya ba député pe ba sénateur Eli Nord Pessid qui vous ensemble ba lobela qui situation sécuritaire pe humanitaire na ville ya Goma. Encore une fois de plus Héritier Mapindemi. Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na cité ya Union africaine elongona kokisi ya ba député nationaux pe ba sénateur ya Nord Kivu pe Sud Kivu pona oyo etali situation sécuritaire pe humanitaire na ville ya Goma oyo ezali envahi epa ya armée rwandaise selon député national Safari Nganizi Jacques président ya kokisi ya ba élu ya Nord Kivu alobi situation oyo na ville ya Goma ezali bongo dramatique. Ba cadavre ezana ba balabala mai pe courant ezali bongo coupé pendant mikolo ebele ba habitants ya ville ya Goma bazali koyeba te esika nini kozwa biloko ya kolia. Chef de l'État atalisi soutien diplomatique ezali ko évoluer na ndenge ya malamu amoni ke communauté internationale bakoyoka mongongo ya RDC pe bako exiger na Rwanda ayeba na kolongola ba troupe na ye na ville ya Goma.
a rassuré que mosala ezali kosalema pe MONUSCO elongo na organisation humanitaire bango nyonso bazali pona ko assister bandeko na biso ndenge honorable Safari Nganizi atalisaki baélu ya province ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu batalisi soutien na bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba démarche politique pe diplomatique elongo na militaire pona ba entreprise nyonso pona koyeba ndenge nini ko défendre mboka na biso République démocratique du Congo. Na cadre ya opération ya don de sang pour na ba héros na biso de première ministre Judith Suminwa elongo na première dame Denise Nyakero ba pesaki ba don de sang pour na ko soigner ba soldats na ba civil au bazalaki blessé na guerre kuna na partie est ya RDC. Nathalie Kaila. Na cadre opération don de sang pour naba héros chef ya gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka et longo na première dame Denise Nyakero Tshisekedi basalaki don de sang jeudi pour na ko soigner ba militaire pe ba civil blessé lors ya ba combat o ezali ko salima na ba agression o armée rwandaise pe supplétif ya ba M23 baza ko sala na est la République démocratique du Congo. Campagne organisée dans Saint-Ya Palais du Peuple na initiative ya ministre ya santé hygiène pe prévoyance sociale ezali ya ko viser ya ko récolter près de 5000 poches ya sang afin ya ko transmiser aux besoins ba militaires ba patriotes wazalendo pe population civile victime ya ba attaque. Pour na ministre ya santé kopesa makila ezali kopesa vie kopesa makila eza bongo acte moko patriotique. Premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka a le visa heure plus que jamais ya ko mobiliser pour na ko sécuriser population meurtrier à saisir occasion pour na ye ya ko lancer appel moko vibrant na ba congolais ba emboîter les pas pour na succès ya opération oyo mboka na biso toza face ya batu oyo balingi mboka na biso te balingi biso bitumba donc biso na Kinshasa eza façon na biso akolakisa ke toza na ba population na biso baza na est yangwana ministre de la santé asengaki biso nyonso tout oya kopesa makila ngai na yelelo bomonaki pe première dame azalaki ba congolais mususu ba congolais pe basi babandaki likambo yango lelo toza na besoin ya au moins 5000 poches ya makila ekende na est pona kosunga population mais aussi ba FARDC na ba wazalendo na kanisi normalement Croix-Rouge muteko se charger et que memango tikuna pona okabola population o bazana ngo besoin na ba hôpitaux. Opération sur place eza kosani mabongo na ba respect ya ba règles d'hygiène en vigueur ndenge madame Judith Suminwa Tuluka a rassuraki vraiment na sengi mutu nyonso tu o amoni kaza concerné na etumba mboka lelo il faut atelema aya kosala don wana Bosimba ke ba effort de guerre oyo ezali posé eza acte ya solidarité pour na ko soutenir ba oyo bazali en péril pour ba sauver ba vie na bango bandima qui ko se battre contre ba ennemi ya République démocratique du Congo na Nord Kivu afin ya ko restaurer intégrité territoriale gouvernement Suminwa conformément à la directive ya président de la République commandant suprême ya forces armées bazali ko rassurer ba effort consenti pour na retour ya paix durable na est ya République démocratique du Congo. Tout ce qu'elle a dans ma soleil talik don de son première dame Denise Nyakero yepe qui couper sa don na mokolo ya jeudi 30 janvier 2024. Tongo ya jeudi 30 janvier 2025 na Palais du Peuple message moko ezalaki lancé pour na ba congolais nyonso pe bato nyonso ya bonne foi pour na koloba boye tokotika te ba oyo bazali kobunda pona biso ezali bongo appel ya ministre ya santé publique hygiène pe prévoyance sociale ya République démocratique du Congo centaines ya ba congolais pe ba congolais ba répondaki présent pona kopesa makila na nzela na bango solidarité na bango reconnaissance epai ya bato oyo bazali kobunda bazali na front pona ko défendre souveraineté pe kimia ya mboka parmi bato ya liboso o bayaki na appel ya ministre ya santé tomonaki épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi première dame ya République démocratique du Congo pe présidente ya fondation o eza na kombo na ye apesaki makila ya nzoto na ye kaka ndenge image ezali kotalisa Denise Nyakero Tshisekedi apozaki acte moko ya fort
kozala na kote ya ba personne anonyme oyo bayaki kopesa makila ya nzoto na bango. Ndenge coordonnateur ya Fondation Denis Nyakero alobaki. Cette campagne est une très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique. Initiative oyo ezali kozala na contexte oyo ezali ko marqué na montée ya tension oyo ezali kosalema na Est ya République démocratique du Congo. Chaque jour ba soldat ya FRDC bazali kosala face na ba danger, misusu bazali kokweya, misusu bazali ko survivre grâce ya soin oyo bazali kopesa bango. Moko ya baswa oyo ezali kopesa ezali bongo makila pembeni ya première dame. Tomonaki premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, chef ya gouvernement, excellence monsieur Roger Kamba, ministre ya santé publique, hygiène et prévoyance sociale, initiateur et campagne Oyo. Sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Tomonaki pe lisusu Madame Elebe Wandembo, ministre ya culture pe art pe patrimoine, bakisa ba jeune, ba homme, adulte ya ndenge na ndenge, ba femme militaire bango pe bayaki kopesa makila na bango. Chef ya gouvernement Judith Suminwa président qui réunion moko jeudi 30 janvier na immeuble ya gouvernement elongo na ba membre ya gouvernement na ye objectif ezalaki pona koluka kotia en pratique ba construction ya chef de l'État na discours na Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé na butu ya jeudi 30 janvier 2025 réunion moko elongo na ba membre ya équipe gouvernementale na ye nyonso elekaki na immeuble ya gouvernement objectif ezalaki kosala ba point pona ba recommandation ya chef de l'État na discours na ye euti koleka. Bosimba kezalaki bongo rencontre moko stratégique pour na gouvernement Suminwa ba discuter na ba mesures oyo ba ko adopter na urgence pour na ko soutenir ba effort de guerre mingi na contexte moko difficile ya invasion ya province ya Nord Kivu et pa ya ba terroriste ya M23 oyo bazali soutenir et pa ya Rwanda na suka ya réunion oyo porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya a détaillé qui ba principaux axes ya réflexion oyo ezalaki abordé. Alors le gouvernement a défini une stratégie pour na kosunga population ya Nord Kivu pe ko soutenir ba force armée ya République démocratique du Congo na période oyo ya crise. Patrick Muyaya a talisi que chef de l'État a rappelé qu'il importance ya ko défendre patrie nyonso wana na kosungaka population pe ba oyo bazali kobunda. Président de la République a insisté qu'il na défense ya patrie na discours na ye pe a talisi ba action prioritaire oyo esengeli esalema rapidement pour na ko soutenir population ya Nord Kivu kaka bangote pe ba élément ya FRDC ndenge Patrick Muyaya a talisaki. Porte-parole a évoqué qu'il peut nécessiter ya mobiliser ensemble la population pour nous défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. A rappelé l'importance de l'unité nationale, liboso ya agression. Et ça là qui peut question ya mobilisation d'un chef de l'État à l'obélaki na ba Congolais nyonso ba sangana pour nous défendre l'unité et l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Bosimba ke pour nous contribuer rapidement à l'effort ya guerre, le gouvernement a décidé de réduire train de vie ya institutions publiques pe ba acteurs na yango. Parallèlement na ba entreprise publique bango nyonso ba bengami koza ba mesure oyo elongo bani. Président de la République a signé réduction il y a train de vie à l'institution Natina Wana ministre de Finances ministre ya budget bango ba entamé ba discussion pour na formuler ba proposition moko concrète ministre ya portefeuille à prévoir peut ko impliquer ba entreprise publique na effort oyo collectif ndenge Patrick Muyaya atalisaki na suka ya réunion ba membre ya gouvernement bango nyonso ba talisaki soutien na bango na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba qui na nécessité pour chaque Congolais aille bana kozala solidaire pendant période oyo ezali bongo critique. Toujours dans le cadre de la situation sécuritaire, il y a Est, il y a RDC, mingi penza na ville, il y a Goma, ministre de la Défense nationale, il y a un message pour la côté de la population, il y a RDC. Tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23 supplétifs de l'armée rwandaise soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons
rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous, en compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres. Évangéliste itinérant honorable Norombungu azalaki présent na culte francophone ya CAC Lemba Gare na commune ya Kinshasa oyo ekokisi 40 ans. Héritier Mapinde me l'a dit là. Jour pour jour, depuis paroisse CAC Lemba Gare, na commune ya Kisenso et Salema, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 1984, et kokisi lelo 40 ans na initiative ya ba laïque oyo bazalaka à l'époque lokola Bakusi Josapha, Mbuyinga Nsengo, Nkwala Makambo Paul, Benimi Basambu, bango nyonso bazalaki wana po na ko créer paroisse oyo ya Lemba Gare, mingi penza culte oyo babengi culte francophone, nyonso ezalaki vraiment kitoko. Mote ya mokolo représentant légal à l'obela kimingi et sengeli tozala batongi na lingomba pe tozala tango nyonso na service ya église bo tozala vraiment ba serviteur tout monde qui présence ya basali na ndenge pe ba invité ebele ba yaki wana pe présence ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo asalaki mot de circonstance ba invité ebele ba lekaki sima ya mosusu po na kozala présenter kaka na occasion ba remetaki ba brevet ya mosala et pas ya basali nyonso oyo a servir nzambe pendant 40 ans pe ba fidèle ya paroisse oyo bazwaki pe ba brevet na bango kutu bazali kokana culte oyo babengi culte francophone et comme désormais paroisse nyonso elekaki vraiment kitoko bo simba kena suka ya milulu honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant alobaki boye bomoni biso awa lelo kilte na biso ya monoko ya lopoto na paroisse na biso ya Lemba Gare 1 touti kokokisa 40 ans. 40 ans na biso touti kokokisa tokoki kolekisa ngo bongo te. Fallait topesa quand même nzambe merci parce que tango tobanda kilte oyo biso ba misusu tozalaki nanu bilenge tozalaki vraiment bilenge et puis nzambe asali biso grâce na ba pasteur nyonso baleki na biso na 40 ans oyo 8 déjà bakufi donc totikali kaka na ba pasteur mibale mais alors bato oyo bazwaki likanisi ya kosala culte oyo bango nyonso mine kobana na papa Mbwinga, papa Nzungu, papa Ngwala, papa Nini bango nyonso bazana no envie yango bomoni mouvement ya bato oyo nyonso toye ko fêter toyebisa nzambe merci na ndenga bateli biso et toyebi ete musala ezokoba et c'est par là je voulais profiter de l'occasion nous avions fait nous les membres du culte français fait vœu à Dieu de pouvoir alors construire un temple pour notre Dieu. Le terrain a été déjà acheté et les travaux continuent. Donc nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté de pouvoir alors nous accompagner. Ndenge boyebi ko accompagner œuvre ya Nzambe, Nzambe atikala na nyongo batu te, pe Nzambe bosa na batu oyo ya eti. Donc tozana esengo mingi, Nzambe ko ba kobatela, je crois que mikolo ko ya lisusu to ko ba ko fêter yango. C'est Lemba Gare 1 pona kokokisa mibu tukumine uta kilte to mayangani na lokota ya français ibanda awa na paroisse oyo ya Lemba Gare 1 CAC totondisami na esengo to kabola esengo wana na bandeko elongo. En tout cas il faut zala motema makasi et je suis même tenté à koloba motema mabe ya komona oyo ezosala makati na paroisse oyo pe kokanga motema. En tout cas tofongoli mitema pe tolobi ete biso pe tokozanga te kotika elembo na biso po ete paroisse ezali kotongama ndako ezali kotongama ekende liboso biso pe tolaki ete tokopesa oyo ya biso makoki po ete tosunga bandeko na likanisi malamu
kitoko oyo bango bazwi ya kotongela nzambe ndako. Parmi les initiateurs, il y a Oyo Babengi culte francophone, Mibale Katina Bango, Bapesa qui d'explication na micro, il y a Info Lingala, journal ya peuple. C'était un privilège. Au lieu de nous tambolaka, nous de gauche à droite, il y a beaucoup d'additions par là, donc nous pouvons attendre un peu pour communiquer ce que nous avons comme information. Il y a ça derrière lui, parce que les gens croient que je suis condamné à faire ce qu'ils veulent. Ils disent non, mais pourtant, nous travaillons sur place pour essayer d'améliorer les conditions pour la reprise du coup. Nandenge tokomi na mbula ya botama ya boy. Totikala ka bato oyo bazali kotanga na bato bazana bomoi. Bato bazali kotanga na bato oyo bazali kosala naino na kati na elanga ya nkolo. Et surtout, tozali na ba oyo bazali kozela nde ozonga ya Kristo oyo ambaye na esem. Seulement oyo zesala malelo ezali témoignage monene. Bango nde bazala na devoir wana kokopi biso. Biso problème na biso kopesa bango conseil. Kolakisa bango que mosala na nzambe basala kango na PTT. Il y a toujours des ambitions, comme on dit en français. Tango itinérant, c'est un parcours difficile. Les années comme Kolonga, Nakati, na Komekama. Parce que ce que vous avez Komekama, c'est le bas que vous avez en zélé à sortir. Bah élève ya complexe scolaire maman pemba na section ya couper couture formation et ça vraiment qui toko grâce na batterie moderne na bango bolanda ba explication ya ba formatrice na bango awa tomoni biso toza na atelier toye kosala ba finition ya ba robe oyo babanda ikotonga et basala ki déjà tracé nango lelo toye juste pour na ba finition ya ba robe ndenge ozomona bango baza awa batongi ba robe ya taille personnelle oyo bango moko du début à la fin. C'est sili lelo bango moko batongi yango et pour dire que pana biso formation eza impeccable ndo au monde biso toza na atelier oyo ngana okosenga ba parents o bazofandisa bana ti lelo na bandaku batindela biso bana po yango ndeza musala na biso batindela biso bana bavandisa bana bandaku te batala bango moko misala oyo bana ya deuxième coupe couture ba osala oyo na bane peut-être biso totangaka ezalaka boye te tokoma na ba niveau ote mais soki bango lelo bakoma na ba niveau oyo eza grâce premièrement ya kolo école na idée oyo azwa likanisi osela biso atelier munene na kisensu oyo ezala te pe kotikala peut-être kozalaka te baza dete lokola son excellence Néron Bongo yango na pesi merci na likanisi kitoko oyo azwa ya kokréer biso atelier ndenge bozomona donc tozala na INPP na kisensu na biso donc ndozomona tozana ba équipement nyonso eza awa na kati ya télé na biso ya on osengaka bayela biso batindela biso pardon bana ebele tozana posa na bango et ya suka na pesi merci na son excellence na likanisi ya kotia biso na école ya kopesa biso toujours confiance po soki tosala musala mabe alingaki ko renouveler confiance te pa na biso nde tozozongaka lisusu r nyonso eza par rapport ya confiance oyo apesa biso yango tozomona na lisusu nzambe abakisa mikolo na ye ebele apesa ye baide lisusu ebele ya kosala esukaka te na atelier oyo na kisenso peut-être ekota lisusu na ba commune na okoloba ba commune différente ekota lisusu nzambe apesa ye lisusu donc apesa ye mikolo ebele na okoloba parce que bamo ezosanga ngai ya koloba na likanisa kitoko oyo asala na sport bosimba ke ya tente urbaine ya football ya Kasangul bauti kosala ba élection bongo président entrant azalaki na réunion elongo na ba membre ya comité na Héritier Mapinde Merlin Massamba.
Nasima élection oyo et Salema Kimikolo eleki na entente urbaine ya football ya Kasangulu kuna na province ya Congo central boyeba ke Junior Mbudi yende azalaki élu président ya entente oyo akokumbe la football kuna na Kasangulu na province ya Congo central Timikolo ezali koya bosimba ke Mikolo eleki organisaki réunion moko ya kafu et pa wapi anomaki ba différents membres na kati ya comité na ye oyo bakosunga ye po ete sala e bana kotambola na ndenge ya kitoko. Junior Mbudi azana ba projet ya kitoko pona entente urbaine ya football ya Kasangulu e bana kotambola malamu pe e bana kokende liboso kutu akani kotia en jeu cagnotte ya $7,500 américains oyo ba équipe kobima premier, deuxième, troisième pe quatrième ba koki ko kabola nyonso wana kaka pona ko motiver jeunesse ya Kasangulu ba yeba na ko pratiquer football na ndenge ya malamu na fuka ya réunion. Quelques membres ya comité na yeba pesaki makanisi na bango na micro ya Info Lingala journal ya Pepe. On a lelo zaki prise de contact na comité de bakoti. Na yango étant que biso zaki comité sortant pe tozana kati ya comité ya président Oudimbala Junior et de remettre le président officiellement le Segela qui doit remettre le numéro officiellement. Les zaki a prise de contact ici, le premier vice-président, il y a FKS, deuxième vice-président, il y a FKS, secrétaire, trésorier, puis conseiller. Vraiment, réunion de l'équipe très bien. Et toujours, c'est ensemble, de bon Dieu. Après, c'est vraiment pas fort, c'est le courage et la vision au président Oudimbala Junior Azalango. Vraiment, tu sais, le président Junior Mbudi, dans le Lengue Oyo. Apesi ngai engagement ya kozala président ya assainissement et chargé ya propriété nyonso oyo ya kati ya stade na biso pe libanda. Vraiment on a remercié pe lisusu na lolenge oyo asali pona kosunga ba club oyo alobaki asungi ba club nyonso apesi libango ba frais makambo nyonso. Protiva petali potopoto kitoko pona bana na bino. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma kodona Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba ba yango, tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa ici kaza c'est mon ko pa ya sapeur de ta papa griffe na 7e rue limité résidentiel ndenge Igor Tingina irite mepinde mbatali ici. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine
nazalanga pe politicien te artiste kaka mais ezosala marato donc ezaka mpona koinforme lisusu maman na biso Judith yo ezali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo okutanga nazalaka papa griffe ndenge mpe son excellence monsieur le président de la république Fachi Beton ye pa ya okutanga déjà nazalaka papa griffe artiste coordonné mais nayebaka te pourquoi nazanga soutien pourquoi bosoutenaka nga te nga mutu vraiment naye combattre bachinois naye kocombattre baexpatrié naye kocombattre baturc pour que congolais la teloka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le les morts na dimina le morts ateza le morts na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Merci na confiance et fidélité bozaka na mona info lingala journal ya papa pona papa ceux qui bosse pela ki na édition le loba merci na Igor Tingwa zalaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila supervisé pa ya héritier mapinde montage estima make pa ya Fabrice Lundo mingala bino tokuta na mokolo ezali ko ya au revoir. Moule Sika Ebandie, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.